peuple congolais telema nzambe azolakisa munene RDC ngonga nzambe ekoki amilakisa po toyebelaki nzambe na ndenge toyebaki nzambe aza kuna mikolo ezoya tokoyeba siège ya nzambe na RDC. Mokili ekofukimi na RDC, mokili ekopesa merci na RDC ngonga ekoki. Nzambe asala bino likambo malamu, nzambe kita na RDC siège boyebaka te siège ya nzambe eza api, boyeba te siège ya nzambe mikolo ezoya nkembo ya nzambe mabolongo ya monde ekofukimi na RDC. Nzambe makambo osala na RDC asalango na Israeli te, makambo osala na monde na RDC osalango nano na monde depuis asala mokili. Ngonga nzambe ekoki mon frère telema senga munene na nzambe monana, senga nzambe koteya bakonzi alobi mokonzi akodirige RDC akozala dirige na prophète, mokonzi akozala RDC akozala dirige na prophète. Président oyo azali mission nzambe atindaki kudeta kosala ekosimba nango te pana ye po ete ayaki mission ayaki mpo kofungola kaka neti kofungola oyo afungola yango mission na ye te bino nyonso boyebi soka nde babanda soka nde boye yango nde mission na ye. Oyo akoya na nsima na ye akobanda mpe mosala mais troisième nde akozala dirige na prophète, akozala dirige na nini mpe kala mingi te kota kaka na RDC bato bazobwa mbongo gouvernement bato bazobwa mbongo eleta nzambe azala kanda na bino bafamille na bino mbongo bozoyiba ekobongisa bino te ekolanda maldiction de siècle na bafamille na bino. RDC bozotelemaka bokanga baeglise eza bien mais eza loi eza nzambe apesa po nano bozwi te makambo nzambe apesa na RDC. Mokonzi nyonso kotelemela baeglise bokonzi lokomela te bomoni mutamba ebe mbongo te me nde asimba eglise, mutamba asimbi baeglise azalaki makanisi mabe na baeglise kuna nzambe afrape ye mpe balwa oyo apesi na eglise alongola yango. Jésus wapi atangelaki, kimbangu wapi atangelaki, ba 12 disciple wapi batangelaki, bato bakoma bible batanga te ekokomplike kopesa balwa metele ekomi bato baza na vision basoso na place ya kosala. Eske bato babebisa RDC bato batanga no lelo RDC eza chite na bato batanga mikolo oyo nzambe alobi akopesa président atanga mingi te akodirige RDC oyo akopesa président bokoyeba te bokoyeba baetiri ya premier bokokamwa président nde etiri ya boye asala boye bato batanga mingi bapesa nzambe kanda, bato batanga mingi bapesa nzambe kanda mbongo boyibi bokosibira ngo bokofuta ngo kudeta ekosimba te na Félix otika pouvoir na ye boyokana bozonga RDC eloko moko te kosimba mpe RDC kosala divise te mabele RDC kozonga po ete nzambe aza na RDC nzambe asunga bino merci.